Merci na bandeko nyonso bozelaka émission ya ba dédicace na kati ya masolo ya Congo télévision masolo ya Congo télévision eza émission oyo toyeli bino na kati ya chaîne oyo émission ya ba dédicace ozana posa ba bwaka yo ba lobela yo contacter na numéro oyo ya Monsieur Diego Mungwengu, autrement dit tonton fraîcheur, c'est-à-dire qu'on a continué à parler, on a parlé de fraîcheur, so boy en tout cas topé ça, merci na Kolo Nzambe yende mutu asali yo nanga toza na moment oyo le Dieu tout puissant, le véritable Nkolo blagité topé spe mbote na biso et pas mutu oyo azo silisa guerre ya este mutu oyo azo silisa guerre ya este président de la république yende mutu azo silisa guerre ya este tout ça masu mukie et pas c'est à dire que na justice ya sara na raté ya na droiture c'est à dire que droit mon pasteur Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que kuna eratakate ceux qui osali mbeba a relaxo qui mbeba na yo topesier ba mbote ya trop mon pasteur Dieudonné Kamuleta topesa so mbote et pas maman ministre ya affaires sociales maman Aziza Mounana topesio bambote ya trop ceux qui bomoni c'est-à-dire que ye azawana pona koyoka ayoki kuna mbela mo ekwei ake apesi kimia ake apesi oesengi apesa maman Aziza Mounana ministre ya affaires sociales on pour ça babwaka yo balobela yo contactez Monsieur Diego Mungwengu, autrement dit tonton fraîcheur, c'est-à-dire que nazawana pona kopesa ba fraîcheur na banda kuna bino bisika boza topesa tokende ming toki maman muke na kati ya Lualaba maman ya gouverneur ya ville ya Lualaba maman Fifi Masuka Saïd c'est-à-dire que na loi bakuna gouverneur azaka moko maman Fifi Masuka Saïd topé so ba mote ya to topé spe mote et pas de la ville tout le monde ba gouverneur ya ville ya Kinshasa en tout cas bandero nangai dégâts beaucoup c'est-à-dire que gouverneur ya ville ya Kinshasa Monsieur Daniel Bumba Bosoto Bambindo bani na ville qui tient ses athées liboso ezaki soki to moni moule beti en tout cas il faut ozo ba panique mo bimezate mais depuis tozoa gouverneur ya ville ya Kinshasa ya ville ya Kinshasa Monsieur Daniel Bumba qui ne comment pepele en tout cas topesa sou mote na biso topesa po to ke na ko chiter na émission masolo dédicace eza premier numéro bon bana ko mona bo mesa na ngo mwa mingi madame Virginie Singaloboko na kati ya Bruxelles topesa pe mbote na biso et pas madame Gisèle bilenga na kati ya Bruxelles ba mbote ya trop bandeko na nga bona yebi ke bozaki ebele ya kotala émission masolo dédicace eza émission oyo to bana kopesa ozana posa eloko na yo eyebana ozana posa kombo na yo eyebana ozana posa musala ozo sala to lobelango na émission masolo dédicace benga Monsieur Diego Mungwengu autrement dit tonton fraîcheur
tonton fraîcheur ngai yo nazawana naza dispo ya koyamba ba appel na bino pe litoyi nanga eza po na bino to pe mbote pas mon réalisateur Ndeko Chris ozaki na sima ya caméra na molongani na ye kala mingi te tozo kende molo po tokota na famille po mama Ange Mwasa Pembe a vraiment ndenge za rara to pe mbote pas ba diaspora nyonso oyo bozaki belé ya kotala émission masolo dédicace